Comme Soussou, Navanika Boye, Namoni, Batopita Babenga, Maman Jolie, facture et bimi 300 000 à Maman Sophie. Ngabi ok, pour faire partie, ça va se dire comme ça, Nabenga. Nabenga faire partie. Benga Tiro, Ayamba quitté. Tilo. Ayamba qui n'a été, il faut dire la vérité, moi je suis de l'église catholique. Moi je ne peux pas mentir. Ayambi n'a été pas refuté à facture. Mais maman wana, nabengi bata protocole nabi, moi nde batia bakasi bakiti avait pengabi o azali muko matanga yeyo. Mama oyo nde mtu akufeli. Il faut pas payer place ya liboso. Na cousine na ya ki pe autaki mama passa uta matadi ba fanda na zuba mama musu na fandi si na bi afanda na pourtant ba toza kota accord ya mari misam ba présenter kaye ba condoléances. Si wana tiki pe mama wana mukete corps pe ye. Tango ye bazolela bazolela na moni ya mwasi ba imba bandisi na bana masina na sima na bi ya mwasi il faut banda pembela mama na o azali mama na bozali na matanga bo encadrer mama po soki batu ba matanga ba kuti bino boza désordre makamna bino se okende na désordre nanga na bisaki bango soki bolongwe cimetière bozongisa matanga na foire. Bosenga pavillon 12 et pas DG à 22 à mon été pour vendre sa matin pendant une semaine baningo baeba quitté baya ba musique banda ko beta tiba panza matanga po aza mukolo aza pe na mwana na ye bo panzi mata o boza cimetière na fandi susu na bengi bango mama leki bokomi wapi o teto oza na apocalypse to so to panza to za victoire na mama Sophie to luka taxi poto kende na mbinza et comme susu mama le lata pour la taxi et comme beaucoup te maré mutaza na matanga alanda tezelo ko ta papier elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Solozolo Mwana Suganzambe, Nédologie à Made in Congo, Nakata www.elenga Congo TV. Tracy Mbelenga, la même magie que Glody Diasouka, la mignonne de la presse en ligne par rapport à l'idéologie. Donc, vraiment, là, tout ça, Nakati, à paroisse Saint-Dominique, limité 13e, 14e. Toza wana vraiment awa toye esika bozomona awa esika oyo corps ya mama ya sœur Marie Messam vous allez exposer awa bae toza bien mama Esther secrétaire ya sœur Marie ya groupe musical ya sœur Marie puis toza mama sociale mama Aninzu mama Aninjoli voilà mama sociale awa pe église naye ye mutazwi sali oyo esika ba ko exposer corps ya mama ou autotika biso ba disposition ndenge bomona toujours discuter awa ndenini exposition corps aux même il y a des questions qui se posent na niveau ya bato batala libanda il y a vraiment des questions il y a bato bazoloba ici nous voulons voir des précisions par rapport à bato bavandaki naye bato yo bazaki naye de son vivant. Donc j'aimerais déjà accueillir sur ce plateau la sœur Esther qui était vraiment secrétaire général du groupe à Marie Messamou et puis secrétaire particulier à sœur Marie Messamou Ouyo boyé bien déjà par rapport à l'image par rapport à l'élément Moussou mais tout y a bien n'anding n'abisso par rapport à la question Moussou j'aimerais déjà dire bonjour maman Esther. Bonjour. Na message on peut savoir bonjour plusieurs fois n'a été ce point et habitude. Voilà pas de souci tout est bien pas ces ali maroisali mais il y a honté et que pexabi surtout sur la moquée par rapport il y a des questions qui se posent qui se dit polémique bato mususu bato finga pe bantu ba lo ba malamu ba mususu ba lo ba mabe mais tout le monde faut tout ça précision après la mort de sœur Marie tout le monde qui maman les gars qui n'a pas vidéo à lobby qui non elle était négligée. Bino Botobozaki na sœur Marie, secrétaire à groupe à sœur Marie, secrétaire privé à sœur Marie, maman Abelaki, Azwaki édité. Est-ce que vous pouvez préciser na bato oyo, à travers le monde, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de la sœur Marie Messam? Bon, maman Sophie Bateki là, moli moné pe manakimia. Quand on lobby toujours pour ça na peine to mekako sala ba hommage to bongisa to kunda na kimia na sepe mingi po batebele bazo benga na banga oya lo babalobaka o pe osilika basilika ka ya conseil pe ba pesa na ba conseil bon
toza na pona yango boza bino libre o Monique aza na moi likambo alinga koma na soit ça koloba ne commentaire au sala oza libre ça o mutima na ezo tinda yo na CP pour le préciser obi nazaki collaboratrice ya sœur Marie nazaki collaboratrice ya famille ya sœur Marie Misamuté so nazaki collaboratrice ya sœur ya famille ya sœur Marie Misamunde naza autorisé pona betali solo ndenge makambo lekeli ndenge zaleli bon ndeka na loba motema sanduku nde pesa mara bandalo ba motema sanduku mais makambo susu eza ya ngai te na ya na te mana bando yebisa bino ke te tala ezaki bo no na loba na nga na nde mo sagesse na loba na ndenga sagesse eza mama famille batu sœur Marie abelaki akufi mama ayepe kotika na biso abeli akufi mais onyo so bando senga nga na bengele ba ninga ya mwana na ye soit ba fan ya sœur Marie sora senga numéro na bando pesa et puis na bando lancer numéro so na lancer numéro batu babengi mo assistance ezali ba pesi ya ngonde sunga ki epeti meme na hôpital ti na moi quelque chose msupe koza tam msusu ya ngonde eza bandi na ba démarche tam msusu ya okunda bon makamo tel pas ko préciser ba problème na ba na vraiment naza autorisé te ya olobango naza autorisé vraiment te ya olobango ba kunda na mama par après vérité pe batama nango te bom ebima nango kaka mais pour na hotel tozomona ka bino kaka bato oyo bozo sibi benjir ya bato libanda mais ka bino bozo ça va démarche pour que maman azala quand même na ba hommage moko ya bien tout monio oza au four et au moule coup toza malade il faut na préciser santé za bien mais quand même tozo solo là pour na ko ba précision mais il y a une question oyo fan moko azala na Paris albaki na tuna yo alobi yo mutozaki pembe na sœur Marie oyebaki quand même ba détail makambo belé o esala que sœur Marie atika il paraît-il que bazaki na problème ya yena ndeko na ye ya moi si likamba libala bo ya bala ki soki pe mobali sœur Marie ngo bala bon na habité de toute façon na habiso bien ba réponse n'est pas makambo na kopesa te so na pesi réponse nango so ki eza ya solo to lokuta et ils ont touché ba vie privée ya bato OK vie privée ya mutu so muta porter plainte écoute ma bébélé vraiment kota na kota te nga mingi na linga mingi so yo zonga émission to beta ma solo ne dans so ka be émission zebele to beta ma solo nanya sœur Marazaki nani abano sala nini akotini na mutunanga akotini na mitwa batu kozana sœur Marie Pembe na bénéficier nini et puis batu mususu pe ba bénéficier nini neti orchestre pe fobo landela bango souvent bota ba talent weza kati vraiment bon mon la sœur Marie azaki penza mutu nga lobela mingi misala na e ke ba vie privée na e maman c'est vraiment to zaka juste une parenthèse mais pour ça émission moto ba même Katia Marie et pour ça là on met tous mingi ba obsèque suko après la mort au banaro les kate ba kizo ki au banaro les kale sous te bon habité fallait tant au banaro les caméras là nous ça filmer ou comment donc ba tozo kizo au sundola ki pe maman na part na bon maman aza maman nandimité maman soki neti na ye ko tala il faut kana me ma presse ke bo filmer na kita maman nandimité ke soki na eza besoin na suela mama elamba bien na suela ta basani to na kombo elenda ko na ke na benga presse bo tala ngayo na kombola ndaka maman non pour ingeza elo musupo depuis kala ton na bando sala ngona bando zo caméra te mama ebi bien azaki toujours pene na e bilamba na bando sukola ndako na bando bongisela e mokutu na bando ko na bando tumbole po ya azaza na bizela bomba bilo na kala so elo mo sepela nango ate umelinde nini abando ngo bomba parce que mo mona so ser mara bando tumbola mama bifunda mama seto bongisa mama biloko so mona zulo ne alinga po na tumbola na longola na ndako na keno libana na tiena sina esenga bina bwaki nini na o mona e pa tomboki to ko landana na boiti les aïkas na cadre ambiance vraiment maman Sophie nga po na nga zo manquer nga ebele les aïkas te fu kide ba ki na sukola sanya maman Sophie bien na fanda na maman bien na zane bo babi avant kufa azalaki sunanda kupe azaki et pas maman sociale vraiment siko maman sociale il faut y vraiment pour tout maman azaki pas maman sociale tango après liwa ya sœur Marie quand na lobaka tango papa na Molière Alexa ba image de toya quand na banda loba que maman tango yemuka loba na monoko na e bakanga ka pe monoko te ndena ko loba na bité maman à cause atam susu na choc ya robi ko bungisa ba ne belé
et puis kobungisa pe mwana oyo azaki pembeni lokwa camarade oyo azwaki penza charge azaki lokwa camarade mwana oyo apesa lokumu na nini na mokili quoi pour ma sœur Marasa nyonso pas valoriser maman na ye apesa valeur comme maman Sophie ndaza maman Sophie lelo malgré na dernière mi-temps a lokumu ngo elingi sa lokola ekita mais kitita za toujours maman maman valeur azaki pa maman sociale après pa maman sociale tant yeko sa lokwa moi réconciliation je crois à kozonga na nini na famille bon wana maman sociale a disposé mtazaki azaki wana nga azaki te non maman sociale par rapport au rôle nous jouera mais maman Ani hein ngai maman Ani Njoli Bosolo babenganga maman sociale pona s'occuper babola ba vulnérable ma personne à 3e âge na vandi saka bango na ndako na ngai mais on a appelé les na ngai na yeba vraiment oyebaki maman Sophie azaki sœur maman ya sœur Marie Misamundeni. Bon merci mingi pona motuna na yo ngai atandeki naza maman sociale naza pe muto mibeko bourgmestre na biso Douglas Kulu atianga chef de localité ya Motel Fikini ngai nazali mwana ya église mère église catholique église ya apostolat ya charité ya kosunga bato ya pasi parce que ngai mpe naza moto ya pasi mais na partage ya pasi na ngai na bato ya pasi ntango Marie Misambo akufi bazolakisa na télévision nazolanda na télé jour oyo corps ezobima ngai comment c'est possible ngai naza na Motel Fikini bapesi bango pavillon 22 basala matanga mama Marie Misambo na comité ndeni tant que chef de localité tikana kende kokoma on a sa rapport na bourgmestre na biso ndenge matanga eleki ndenge baye na matanga na localité nanga chaque fois basengaka nga rapport na bengi quelque ba maman Motel Fikini pour naza pe présidente ba maman Motel tokei na kuti tanga nazo koma déjà na télévision bazolakisa bato batondi ebele na morgue ya Ngaliema bato batondi na stade de Martyr na komi na moni bato muke na pavillon 22 na moni maman Sophie afandi ye moko na quelques membres de famille na tuni bato oh ouais maman Marie Misambo apesi maman mes condoléances abi merci ngami na ekotala yo hein oya kufi aza pende konanga yo potika yo za maman na biso botisi ko sadia ndenge azo se ya motuka po ba ya kozwa ye nan ba ye kozwa ye te na tali bilamba ezalaki na nzoto na ye eza malamu te ngabi yo zokende sikoyo morgue ou bien zokende na stade de Martyr babite ya kokende directement na stade de Martyr ngana bisi bazwa mais bilambo ya za mama star Marie Misambo ayebana akoza ta bilambo yo te na ndiko ta soki naza na blouse noire oyo koza na taille ne na ndako na kimamba onazo na moni ye moko afungoli sac abimisi blouse moko ya bien ya lin eza na couleur ya pembe tolatisi yango qui m'a puta bien lata tout ça moi quand ici to zaki to zimbo to tindi mama moko ngai bolo bia ko lata ni bolo bia za officiel ai bisinga za mutu église protestant to tindi mutu mbangu siko na weza matete poisson melamba ya mo Kristo azali mwinda tangu pe mutu na question simbo ndamba mo etikaki basombeli papa fula mutu kape monsieur Daniel président ba manyanga atindi jeep et na ngai pe na bina ko accompagner pour na moi kazaki vraiment délaissé azaki encadré pesati na tuni bana nyonso baza déjà na clinique na morgue to koti na jeep na bi boko tanzela Motel Fikini ya sima to komi pa na bisi tailleur ba tailleur na biso ya petit marché zoe lambo ya carte tala maman Marie Misambo yo monita ina azoke même mesure to moni tongela elamba mode popo rapide na biso ko tozwa ngo kaka lelo ola telo pasano ngibina sona baki lobby boyebi mama bataya futi mbongo express to eti to komi na stade de Martyr to komi na stade de Martyr bato basi batondi ba organisation banze ba église de réveil kili tout ça mais maman wana na bengi bata protocole na bi monde batia ba classe ba kiti avec pengabi o azali muko matanga yeyo mama oyo nde mtu akufeli il faut pesa place ya liboso na cousine na ya ki pe autaki mama passa utai matadi ba fanda na zuba mama musu na fandisi na bi afanda na potant ba twaza kota accord ya Marie Misambo ba présenter kaye ba condoléances ici on a tiki pe mama wana mukete corps pe ye
Tango ye bazolela bazolela namoni ya mwasi. Baimba bandisi na bana masina na sima na biye ya mwasi. Il faut banda pembena mama na. O azali mama na bozali na matanga. Bo encadrer mama. Po soki batu baye matanga bakuti bino boza désordre. Makamna bino se okende na désordre. Simba mama atika na maboko na. Na bon na profiter na tout ne popiso za bana kini nga baloba ki te zaite na profiter na tout na ye na bi bon. Yebisanga vraiment mari misa makufi ndengeni. Pona nini? Bozalaki wana ya moi c'est habito zaki te. Mari misa makende retraite sur quelque part. Hein, côté bakenda côté kaka ya batiango wana. Ti crise kangie baende na hôpital. Donc baende na hôpital ba bengi bango na mama pe. Donc ba komi ba kutake déjà za koma akufa. Na lobi mama zaki wana o te bo ya mama kindoki ne ani. Potozoka bozo mama za ndoki. Ya moi c'est lobi nga bon ngabi mutongo esika kenda ki retraite. Bozo benge te o pasteur o tozo benge ayambaka na téléphone te. Ngai bon yo vanda na mama encadrer na pesi moi conseil pe okaki ba fandi. Mukete nga pe na binoni na zonga pe na ndako. Tant na zongi na ndako na kokuta tayari asisi lamba. Na ngina lo bana ke na lobi na tombo ndi mwanzambe e yeli biso so Saint-Esprit zo guider yo talaka. Alabi na zonga kaka isu na standa ke otiki ya mama elamba polobi na tongo ta mususu le temps que na kota messe na kende na kuta makamunde ba programme échange. Na zongi na stade na kuti mama zate babi bake ko pemisa ye akinolia mweloko na simbisi elamba epa ya mwasi nabi ya mwasi soki mama tongo etani mais mai na stade ba pompe ezali ba sukola enzo talata bien azala bien na miso ya bato ya mwasi pe azui lamba ngape na seli na bandi unke na matanga na zongi de lendemain jour enterrement na baninga biso ba mama motel fiki ba mama Siri Pemba ba mama Nadine Turbo ba mame belé to lobito kende matanga to comme ba 10h to vandi matanga ba tebe oh bino mo vandi ebembesi eke oh ebembeke ngai sibaninga bo soto siara to ne lamba siko mais tebine ngai sate to pe ba bembeke to vandi mo muke to zongo esprit tinga na bengi mama leki bazali na mama leki boza o to sa to ke cimetière. Pour nanga na bisaki bango soki bolongwe cimetière bozongisa matanga na foire bosenga pavillon 12 et pas DG ata 22 à monene te bovani sa matanga pendant une semaine baningo bayeba kite baya ba musique banda ko beta ti ba panza matanga po aza mukolo aza pe na mona na ye bo panzi matanga o boza cimetière na fandi susu na bengi bango mama leki bokomi wapi o te to za na apocalypse to so to panze to za victoire na mama Sophie to luka taxi poto kende na mbinza e komi susu mama lelo tamwa na taxi e komi kumote mare mutaza na matanga poni bozongi na foto o te babika to panza na ngwe motema na vananga mko so babisika o mama komi na yolo et pas petite sœur na fandi na mo baninga nga ba pona hôpital Saint-Joseph chapelle moko ya catholique ezabatu basambera messe matinale pour ba malade ba camarade na musu pe bakota kuna ponga kota na église na Saint-Dominique na 13e nga kota ya tongo ba bakota kuna pe ya tongo me na kati hôpital ba bien mama ni yobite mama Sophia za na hôpital nga mama Sophia za na hôpital oh mais hôpital na fandi botie comme ba bisinga 16h na butu na mona molia bazo ba mama Sophia zana montute azana moni effectivement pene na mbala ya mokusa zo oh bon na tongo na kemes directement na qu'est-ce qu'on a chapelle hôpital Saint-Joseph donc na zo kende ba bio non pasteur Patrice Pazadi à présent Zadia na continue na salle wana na moni mama Sophia va na kiti na pardon avant ko ya mesa a moninga abandio sek abi oh mama ni nazulu kaote ngabi oh kasingaza kaka pembeni esiko zaki na foi na pavillon vende na zana motel fiking na tuni ba voisine est-ce que ça na mutoa o ala kana garde malade o te infirmière mon mutu asoki paranae c'est vrai ngabi ce qu'on a pas disposition na tuni ba hôpital ngabi bolo kwa bino boyebinga na chef de localité na zama social alors nazo bonne nanga maman alamba ka bo mona pe mama Eugénie abanda ko lalisa mama na lambi na pokwa ye alali na ye na tongo bongisi ye aye na ndako na tuni fait Patrice
faire partie. Donc quand tu sois maman dans ça ba double travaux to luka moyen tant suka santo pesa ke moyen premier encouragement dit mais pas de problème. OK. Namba moko na zongi na ndako na bina mama Sophie na zoya na ke pa moninga ngamo ateka ba robe de nuit po za zaka na libaye kangie likolambeto tout ça mulunge basani bazo tirer biloko yo moko tala kaka ba congolais na kimba on a zoé ba robe de nuit 4 pièces na sombeli di papa na sombeli ba slip ba jupon na ke na ndako na zui ba assiette ya bien na ba cuillère couteau verre na tasse na thermos na ye na ngono pita na zui pe na mama ingénieur amba mo na yaka toke na Saint Joseph pa bunga te so na tina moni mama oyo s'occuper na ye obanda kwa kolala na bien maman Sophie yoza maman star il faut me mai na verre il faut na sala mbele ba te be ba yo talo ba couteau bien aseki na longo de bilambana maman ingénieur zui asuko akena ye ba suko de la robe de nuit pour me pepe koto so bato ba otala et si maman Sophie et maman ingénieur komi ko kolala ngape na zoya tozolamba biloko na ndako nanga bazwa ko tikele na tongo ti makambo azosa ye mota aza hôpital moya sa isusu ezate tozui en soin comme susu na vanika boye na moni bato hôpital babenga maman Jolie facture ebimi 300 000 ya maman Sophie ngabi OK pour faire partie ça ba so ikamoza na benga na bengi faire partie benga tiro ayamba kité Tilelo. Yo comme ayamba qui n'a été, faut dire la vérité, moi je suis de l'église catholique. Moi je peux pas mentir. Ayambi n'a été pour refuter facture. Mon comme sousou maman Seigneur tu ko tikele biloko to vandi. Non aka camarade ngana sousou aka ba utaki adoration. Maman ni Zakari ayuti ko bimisa maman Sophie. Ngabi oh maman Sophie pende abengate. Et si donc azanimo Zakari na bengi Zakari honorable. Moi na soda poto benga moi soda papa na soda nga papa nga soda moi na soda na bimisie na keikuna na kuti facture kuti ba menacer Zakari kota na pareilité pour ce peut ça faire partie ça peut pour se kotate mutu mo kota c'est tant que Zakari ye hôpital pe ba boy Zakari kota na presse tout ça bo koti ye moko a fouti 300 000 wana cash. A juste comme maman Sophie abina loki makelele mingi maman na ebi ndenge balingana kina mwana. Wala zo sanga te. Abia ni na memia na ma campagne nda kwa Marie Misam. Ngabi osali bien. Loko akei kuna fandi se kuna to lukela e bon na fanda kuna basela ka e provision alia po ezanda ku ya mwana nae. Aza mwana mutu mususu se je maki ndane ku mwana libu. Po ni avanda kuna te kila ya nini. Ba komi pe kuna il paraît si bakuti ba locataire. Ça c'est locataire bazanda kwa munene bakanga fungo de kenda soki wapi na ebite. Mukete na legisi 30 minutes na bengi susu mama Sophie. Habite na Zaliawa jeje eko zwanga. Mona na ye ya mobile. Na pesa nganga bi jeje. Poni mama ko ko pema na nte. Botike na lala. Asa mutu maladi. Dobi na tongo to luka ndeni to ko sa. Habite ba locataire ba Zaliawa moya tika yawa ngabi ata pièce moko ya vide eza kuna te. Botire ponja la pema. Pote balingi biso ba kolanda biso na masina. OK. Bakei donc pe bakei si ngape ngo motema tout ça na bien za maboka bana na vandi mungo mususu na kaka to ina matanga mboya mama ya mboya Albert mama kalala kufaki au directeur marketing à Vodacom mama na kufa to sa organisation matanga na butu na onoka téléphone ndire mama ni yo mama ni ngabi yo nani mama batekila Sophie mama batekila na tango alobi Marie Misamu j'ai déjà esprit de présence na bien maman boni sango abisoki na lobi pa na yo na kobunga ngai maman Sophie yope ka c'est pas ngeza ka pembe no kota ki l'hôpital na motel fiking ngabe okobunga te abinde soki dans un taxi na ko yebsa chauffeur bongo o expliquer nzela na bi OK tongo etana ba 10 heures na uti pe tongo meso sa programme atano ka maman so maman ningai na peso chauffeur apé singa chauffeur habite au côté la wap ngabi entrée à 13e rue Bozu morgue ti première avenue à banda banda baba bungi na bango ngape na temi bona lembi na kaka tomoni
tozwa na temi liboso immeuble mona motuke ye neveu ya mama Sophie comme les papi mwana lekine wazana yolo alati chapeau akiti ye ebinga peta on azo ya l'hôpital kota mama Sophie nani papi akiti to papi akiti mama Sophie akiti to yambani mukete na mwa papi afungo ikofa voiture abimisi ba valise oh ngaka nse mama Sophie to su e comme su ba valise moi pena lo belo ko asa mama ya biso ko asa mama mokili mo mandeka abote Marie Misam aboti biso e pesinga mawa na bina na papi yo matisa no ba valise wana na après temps wa matisi ba sac na abi bon matisa mama na mama za makamoko bona osa so na sisi na roya bengi bon mama mejini ta mama Sophie na ye c'est ali anga na esi si esi na matito solo ngabi boni abia mama ni ngana ovanda su na masina te na so kofinga baba na o bazole ka bo mayo pesa bisomboka matanga ngabo kuno bansi yona ona vanka ngai moko na papi bongo bana mutu na mutazaka nisika naye to fandi pe to soli butu na bese ba masoesi to seki na tongo na ye na église na présenté par curé na biso père bienvenue na basango so ba sepeli ba yambie babi la maman de la grande chanteuse Marie Misamu abi mama yezo tika ki mama na ye na ba posolo biso toza ba posolo na o yakaka no sambo oza mama na biso wanda makamu nyoso ana te kotia susiti mama pe azwaki makasi ba mama catholique ya Saint-Dominique opesa embote bakanga ba photo na batu nyonso ayaka na MS mama moko ya kimia alobaka na ete asa mutu penza kolia pe mingi te na moni pe na makama mabete da musunga sona so ba makasa mama ni lobaka pe malembe nga mama Sophie yo ba no malembe nga makasi soki na bimi mingi mko so maso avant du journée mbana bi matin comment c'est ka oh boni de bimité mama Sophie do yo nganga na bimité ndenga ngabi danza isika okende to souvent na bien a komi santé kitoko makamyo so kitoko ta bosusu na bimi la kuti akiti l'escalier moko naza ko banesa ka nini sport kitaka l'escalier mata kitamo ya zoboya abi ngana okoka te mko bosusu na kuti akiti avant na bana babolo nazaka na bango mko bosusu na moni akuma kende zandu ye moko kaka na motel azo saba show ya biloko yo ye alingaka nazo sipela to vana secrétaire général ya ONG na ngapo to zana ONG organisation au service des femmes et enfants vulnérables papa beaucoup sikoyo to vanda ça eloko liboso na monaki to vanda papa mbuku assistant nanga et puis na maman mususu mama génie wala mbea biso nzoka ne mama Sophie ataka télévision afinaka ba chaîne azoluka ba chaîne ba musicien chrétien baemba akwe na antenne A bazola ka siko nani Marie Misam a posé ye question na ngabi mutu azoemba na boyebi biso bitu ebi nani Marie Misam akamati loboko na télévision abi me ye azoemba akufa pona nini mama akamati mutu na ye atenate ti to bouger mama nini boy habité dozo mo mama misu etelengani na mutu na ye to fandi journal azaki calme triste do azaki penza na souci na kati ya motema ya mwana ya zobete yanga disolo ndako na mbinza mwana réservé pe chambre moko pona ye bete ngai solo ndenga kenda ki Londres ne mwana ya lingaki ye bazali kotambola partout to fandi bo to moni pe mama ya mokonzi ya mboka ma première dame atindi pe batu ba kota mama ba sa réconciliation ina bana to vazi boye batili ba boke ndo mona mama bine sika azali bana pe baye basuri na mama kutu azaki dur alinga kita bipoli baye alobi na nguna benga ba nga mama basaba na yo no benga ba ngote si ba pe babi mama ba pe mama bana pe babi sika mama ye bisa mama pe a changer muke ba lo baté to ça bon ebisi pe mama bon mama Angèle pe aki changer miso mama bina mama kende na masina
pour maman koya kotala yo maman atala ka bato so bazana na passe première dame alors ya kotala ya koya ko visiter yo posa maman ya moi ya la chanter en tout cas maman zali penza dio abia okende te tant ba ebisi ke kende maman ni akoya na tongo ndandini tant andimi j'ai pas vu tabaski taxi à Koti na lobi bon na biloko to namba mo mosaka na mbisi na tiele na nzungu nabi na mwa kwanga na bile msusu lobi akoka nzala alia mama tango akei na tongo na ngonga pe na lamuki na kei kuna tango na kei akuti mama sala mukaki azo chauffer biloko na ye na richo ya pétrole na kuti na chambre ye moko nazotala ye azomona ngati ndenge azosaba kotokisa bani ko chauffer na mama ta balole ngamoninga yo komi alerni yo vanda kawa ovanda masina ngabi ngamwa sasa na eba partout la sina kikala nazaba camarade na pe koto aseki na mama pe to komboli ye chambre to bongisi mbeto lokwa to eba mama mokonza koya ici après moi la moko pe bakomi koya bana na ye bakomi koya bakoko pe baye tant pe bakoko baye mukete mama mokonzi pe ayi tant mama mokonzi ayi basoye na kati ya chambre bango moko en famille biso tobimaki libanda et si te bato baye bele bana masina boyebi masina bingo mukete mama mokonzi pe abimi aki première dame Olive bango babengaka ye mama basalisi mama babola basalisaka bato moi c'est à présent Joseph Kabila femme légitime bamoko mama Olive aye akei pe azali pe na mwa makambo ne mosusu pa akei totika de chargé de mission à maman Angèle alobi mama ni bokende na mama na limité na motel po tozomona insécurité nde bato bayaki mingi esi mpe tofandi jeja luki transport atienga na mama tozwi mpe express mama azwi mpe mwa kelke biloko na ye bilamba na ye radio na ye toye mpe na motel fiki tofandi bien nazomeme na basoin na hôpital Saint-Joseph soki asali crise na meme na hôpital bamese mpe tozolandele mpe kisi kutu papa mbuku secrétaire général ya ONG azokomele bakisi tongo poko akangi deja na bapapier mpo abungaka te tomesenisa ye azomela bien azolia bien azokomande mpe nalingi lelo nalia liboke lelo nalingi nalia boye na tofandi boye mokolo yango kaka ta touti wana na poko yango jeja ye na mwasi na ye amoninga abi mama ni ndengo vani na mama osungi ye mingi est-ce que eza payable te na BGG na payable mwana na ye alingi afuta yo par rapport alingi afuta nga nde na vandi na mama tusanga bi eza payable te mama azali mama ya biso nyonso nga aza moto église catholique église apostolat ya kosunga bato ya pasi bakomi o même na Matthieu 25 31 à 41 aza mama na biso biloko nini yango oyo azolia spécial oyo ngai nakoki kofutisa ye aza mama na biso eza payable te eza postola na biso ya église na biso ya Caritas tout ça bon mukete tofandi lisusu bien j'ai pas zoale mosusu ordonnance eza na obenge kaka bon na fasi ya Jésus abi angia kozwa mama ngabi non GG zana to ya période to nto koma Pâques na bi zia to fanda ti na Pâques soki Pâques si de ya kozwa GG pandi to fali boti Pâques net dimanche lundi GG oh na kozwa mama kuta va GG ya benga ki abi mama ninga na okenda ngati lobaka tozo bima na biso soki nutambo ngabi te yo to bima te to zira kaka yo ebiseke ye okozonga mukomo susu je ne peux pas voir que ça programme na insisté ka ba kena mama pe ke na chambre alati abi mama ni ngamba ngoni tika kana kende na ebe sika na okendo bomba na te pa pour na ngai ekweya na okende kuna na kosokipe na ngai ngabi te bana bazali akokipe yo mama pe ba kei na GG umeli ngo susu benga mama ni na kota ki hôpital 2-3 jours l'hôpital mokanda prince en kota apocalypse ngabo benga tendeni bonga ta on a za malade na oyeba obenga
appareil na ngai saka isusu te epesi mama wana nafandi lisusu abenga mama nilobi nazoya naoki papa oyo bakufi nga aza mwana matonge nakoya matanga parce que mari misambo bayebana mpe na papa oyo neti jeune afandi lisusu le lendemain namoni ya baye lisusu na papier ati robe moko ya rouge ya baxi puta likolo nous autres échangé ayindi ngabi mama Sophie okomi boye pourquoi okasi maladie ngabi sikoyo yo olati boye mpo na nini bilamba yanga nyonso nakendaki kokuta ebunga bayiba na nani naoyebi moto te naza lisusu na mate na matisi ka likolo tofandi premier jour corps papa mbebimaki nakei deuxième azotiangaka mbamba tokende naluki mpe mo elamba mo ya bien noir nazwi na buso natisi maputa mo napesi toke matanga tant toke mpe matanga tokuta mpe na Zakari nepesi Zakari biasebi mama Amazon ake kolia na ndako soki aye na présenter mpe tant mpe Amazon aye baprésente ye mama mpe avanzi oumelaki tie komba 22h Zakari apesi biso mbongo ya transport abi yani bozonga na mama mpo namonaki abandi olemba mpo so na bi tozonga oyo tofanda nano tozonga oyo tofanda na biso namonaka nanga bato namona musique nabosana makambo na motema apres tozwi mpe taxi express tozongi tofandi lisusu mwana moko ya mwasi abengi nga eme abiani zongisa mama na ndako parce que lopango etikali yango moko nayebisi mpe mama apres 3-4 jours nazongisi ye nayebisi papi bazwi taxi bazongi kokenda bakendaki kuna naokaka esu mama ya telefone te nabengi papi mama ndeni azabi ye moso ekobenganga bana bazwa otalo abi nazomona motu te bongo pita okendaka ndedi nakendaka kaka bongo esilwa nzoka nde mpe ntango aza na régime na ye papi neve na ye aza osokipe nango te papi nde moto aza olamba ntango mosusu azotia bamungwa mpo bapekisaki bamungwa me motu mpenza alanda yango mpenza malamu azalaki te ngoso ya kobenga nga alobi non mpo mokoto aka nde mesi na Saint Dominique babayemama pèlerinage na Italie ya Rome eza mois de septembre novembre bitia nkombo na ngai nakende nao na poto nakokuta baninga mami misamu nayebisa bango makambo eza motema na nga soki nakende ovanda na social to wapi mpo nazomona naza na motu te esili wana navandi lisusu namona kaka lekini ya mwasi abengi nga o mama pasa te matadi na ba 23h mama Sophie aza maladi makasi ngai mama aza maladi makasi bobo bisenga te point o rien na bipesa ngai abi moya loba eza jour na okisango mama Sophie lokola makasi azalaki na posa ya vie mama kimia amemaki abekuna mema ye pa bana kini bana leo akomisaki kombo na ye abanopesa bacotisation yango bana tolinga babotisi na mama azalaka ndoki mama azalaka ntango baboti biso tomiyebaki te basukoli biso balakisi biso nzela ya kelasi bamakambo ebele alors liwa mama Sophie eza pasi donc moto aza na besoin ya vie mais vie epermettre te à vendre soki bazali komeme pa médecin na hôpital Saint-Joseph soki azali kokota hôpital diabete ezalaka yango kaka bongo ezotungisa bato baza kobika yango mo biso na église catholique toyemba eloko ya monene kati ya lingomba tolingana mpe tosalisana na bolingo ya Nzambe kolinga mama na yo ezali malamu mingi na mokili tolingana mpe tosalisana na bolingo ya Nzambe so bolingo eloko ya monene kati ya lingomba tolingana mpe tosalisana na bolingo ya Nzambe. Ça fait mal, ça fait mal. Azali mama batu nyonso batu bamoninga na ye totambolinga na ye na mozie na likamba mabete kutu ye ntango mosu aza oporte mpe baconseil epa na nga makambo mingi Yesu aloba moto nyonso azali pembeni na yo azali ndeko na yo
ndeko ezaka boza mama mama tata mote ba bayokani bafandi malamu basaka famille nga na yeba Marie Misamu te mais na yeba ende na mama Sophie tant na kena matanga to soye na bana pesi ba un programme azali mama Akimia bakolela na salle paroissiale Saint-Dominique ya on a soye na ba kire babi pas de problème mama wana yaki na biso asangana ki na biso tokoboya ete aya na bilaka lelo ku communiquer le cas qui n'existe que maman Sophie officiellement que corps na ye ekobima lobi le vendredi samedi ekolalawa samedi na 10h messe ekosalema po aza protestant na kati ya kinemisme bato nyonso baya tolela mama oyo mama ya lokumu mama ya valeur aza mwasi ya lokumu na pasi nyonso oyo ye amoni maladi nyonso ye abeli mikakatano nyonso oyo ye azwi na mokili nzambe tata asi alimbisi ye mpe alimbisi bayebanso basalaki ye mabe azali na loboko ya mobali ya nzambe tata ya bokasi bonso mpe akutani na mwana na ye yango wana nasengi merci mingi na nde matanga nezoyeka na kimia biso toza bato eklezia katolike tokabolaka bato te o ndoko nondoki o mama nondo makambo nyonso eza lokuta diviser pour mieux régner eza mabe likambo ya bapaster ebotika eloko wana olikamuke moto ndoki o boy moto so akomi mokolo mayele komi osila te bino bokomi siko bosala nini boencadre ye bolinga ye bolakisa ye bolingo ye mpe akolakisa bino bolingo aza olakisanga bolingo ndeni nga so nafandi na biba mama ni obimi te ni tofana yolingaka koka mingi sombe ya biso koka yolingaka boye tozovanda papa na papa mbuku azovanda na biso na kimia mwana moko te pala nga azalaki malade na osombeka bakisi nasalaki examen tatindika bino kende osali ba examen otoyeba nini ezosala ye amelakisi Audrey aza na ndako yango wana bana kisasa bana ya poto bolinga baboti na bino bolinga bango tina suka bokozwa mapambo di ya nzambe yo zopesa pase azopesa baboti na ye bongo yo muko baboti zo bakufaka nzala balataka mabe baza salite ndako na bino obongisaka te oko tina ndako mbongo pa ba parent te noki ba kokanga ngo tina nanu dim yo tindi dim ya tongi ndako na bino ka rideau yo tikaka mukolo kokufa ekomi soni bokomi obongisa ngo rapidement yango neza mawa mingi ezali pasi mingi botika kolanda biloba loba botia bolingo kati na biso kati na bomoko kati na bomikitisi union fait la force nakasalelo tozoloba mama Sophie aza na biso lisusu te mais bato mingi mama Sophie wana mwana photo mama Sophie et puis alatika liputa na Londres tant azali na Londres photo na yango simba na sa photo takanga basango ya paroisse na biso. Voilà, donc nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de cet élément. Mais tout là, c'est quelques photos, quelques témoignages. Il y a passage na awa et pas ya basango. Et puis awa, je vous rappelle ici quand vous allez ici quand corps vous allez exposer. Ba maman otomoni, tomoni maman Esther, tomoni maman Annie. Ba ronde ba ça là vraiment lobby sorti encore et les cas bien. Matang les cas bien ici quand vous allez exposer tout là ça une image exclusivité non donc au bon on a pas photo naie passage naie on a Saint-Dominique na basango vraiment c'était vraiment une famille c'était vraiment bien comme on a vraiment ba photo bozo mona wana na bande kwa ecclesia ya catholique ya Saint-Dominique vraiment bayamba qui est bien na motema moko ba photo bozomo na wana vraiment ezo sala vraiment passi pe mawa komona ba image oyo pe à son âme nzambe muta pe sabisoye ye pe mutu a zuye mabenyo so tolimbi sakaka ponzambe azanzambe ya bolingo mama ani tomoni ba photo lilobano ya suka kaka poto comme na suka bato batalio message moko za nonga ya suka poto kabwana biso. Merci mingazaki pe camarade ya ba sœur religieux ya ba thérésien na malula na memaka epe kuna ba sœur ani bazali ko encadrer payer message nanga ya suka to anda di commandement nzambe bolingo kaka aimez-vous les uns les autres
so to pratiquer yango atokenda na église te ozotosa kaka yango otambola malamu na mokili baboti na biso bakoko na biso bakende église te mais bazalaki na bolingo balinganaki bana tata mwasi bana tata leki bana oncle ozomona bango na affection moko kitoko au moins na vacances boboke pas tata mwasi na bino congé boke pas oncle na bino rentrée scolaire ngesa mabasel bino rentrée scolaire bozongi na yango to bato pe bazo t'intérêt bazo yepa na bino bozo vanda na kati ya bomoko wana ekenda wapi bolingo wana tozongisa obengaka mama na oto za mona poto benga ba tante na onyoso benga sangisa ba poto za ba missionnaire tokozonga lobi nzamba kotsuna na tinda kiola mokilo za ka muta ba conflit ko benga bato bandori pourquoi kende na lifelo na pese exemple Jésus na mosuni mama na yeza isusu na mbongo te bato église bayaka isusu epa na ye te akoma mobola aza isusu lelo kote aye kote kandaku akoma ko souffrir bato nyonso bakime pani eloko na kosenga kaka na bandeko na ngai o baza na extérieur que naza na ONG munene comme na organisation des femmes et enfants vulnérables siège misala na biso emonani ba curé batu nyonso babenganga mama sociale nenga mona mutu na pasité bakangi mutu na kotelema mutu aza maladi na okende na hôpital kotala ye mutu azangi esika ovanda na kokotisa ye na ndako na ngana kotala état d'âme te na kokotisa ye tovandi yango wana na vanda bato bazwayo bakosala ndenge bazwanga na motel Fikine immeuble E numéro 62 48 deuxième niveau 15e rue quartier résidentiel kombo nanga mama Ani Njoli na sai 26 ans na limité na motel Fikine pardon na zape moi na botami na limité na avenue Pétunias yami balé contact nanga 081 057 60 29 60 29 081 057 60 29. Alors, na sengi vraiment merci siège nangeza na travail pe na paroisse Saint-Dominique na s'occupe pe na ba maman veuve na kati onche nanga na msusu to cotiser na sombe la bango ba farine batekaka ba mikate ndeko ba otala yo bazapela ba biloko soki mutazana eloko na ye alingie koma atindika na adresse on appelle si na motel Fikine immeuble et na Facebook na fungwa Facebook mais nazo renouveler ata moni kiré ya paroisse na biso père bienvenue ou bien père Louis-Marie surtout il y a des membres ONG azo c'est intermédiaire à curé et pas biso eloko soki komi ba kopesa na destination to kabulango na bana babola surtout de quoi tozo zongisa bana na classe boy bana ebe baza mikakatano 3 à 4 ans bazo tanga te to kokotisa ba na classe l'école officielle de météo eza pembeni ya Luambo peut permettre que ceux qui mbele ezali ya kofuta minerva botindika mbongo epananga na kofuta bon classe na lutunda bino wa photo banini bokomona misanza batindi biso na mongito sala yango oyo misala mususu ezali te ya kosunga bato ya pasi kosunga babola mingi tozozanga nde makoki po ya rentrée scolaire ya bana mombele bana kingabwa mwa balamuki na tomba okoliaka ba madame batangaka te surtout yango mutu musu aza mbongo aza bilamba evanda pamba esika otinze eza te awa batoza nango posa toza yango posa bandeko nanga bana poto sujet ya polémique côté kuna a bozi ba précision nyonso donc tout ça sous commentaire te lobby déjà sorti du corps il y a maman Sophie et vous allez exposer na place au tout ça les éléments awa on a déjà baye pona ko ça déjà ba disposition d'ici là déjà bon mona ndenge bazo décorer makambutu et puis enterrement au Salama samedi na nécropole na bokasi kaka ya bato bozomona awa église Saint-Dominique na bandeko pe ba famille pe bana pe oui maman Sophie a précisé et maman ni a précisé bana pe bana d'après sous aza maman na bango bana pe ba s'impliquer voilà ba vandisi matanga maman na bango pe ba mutu pe bazo sa programme ensemble na ngai alors mais koreko bima lobby barola lisango awa na Saint-Dominique samedi na 10h mais c'est au Salama après que na métropole
Merci Tracy Mbelenga, nous sommes arrivés à la fin. Merci Karine Mana à la beauté divine, Flore Choumé à la patronne, Yulia Samba Panache pour de fleurs de Paris, Zola Koubienne à 4 étoiles de Paris, Binoto Bota Labiso partout dans mon Amélia de Fest Class, maman première dame, maman Nakrictis, Napesi Iget Kacha la moté Machanga Mbote. Puis na pesi le sous mbote mingi na mama Godengoma des États-Unis, maman sociale, maman moté maboboto, na pesi mbote, na pesi mbote le sous na bijou ba fossette Gisèle Modimi, na pesi mbote Rihanna Domingo Zeriri Goga, la star sans micro, les Silo Konga, Gisèle Mozizo, une femme pas comme les autres, vous contacter ONG Oyo, et ça la bien, et puis Bissopé, na Moussa Tosé Larabino, Bosunga Bissopé, à ta micro, à ta caméra, et ça la rappelle bien pour tout ça, Moussa Ndeti Boito, déplacer, toye, pour tout cela, Bama Mobino, Bozari, non, pour ça, les abats sacrifice, tout ça, la vraiment pour la Moussa Oyo, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve prochainement, Gisèle Modimbi, à suivre, merci. Nazopesa mbote mingi na maman Océane 3 ans à Paris na sœur Nelly na frère Enox frère et sœur Nora na pesi bango nyonso mbote et puis na sœur Mélanie na Londres et puis na sœur Yango na Bruxelles na pesi na Net Bolia na Bruxelles. Na pesi na Congolo Manyanga Patrick na Paris. Bon, na kotaka baninga na ngani sote. Na pesi na William Etumba na États-Unis. Na pesi na Yolande Bokabanza na Bruxelles. Pe na maman Moseka Bokabanza na Bruxelles. Et puis na pesi na Mouikasson na Bruxelles. Na pesi bango nyonso bana poto nyonso no na yebi bana poto na pesi bino mbote boza bana ya valeur o bozo bino nde bozo sunga biso alanda tozoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro